Bonjour, bon dia, na nyonso ya émission na bino kitoko bo effets sociaux bolingaka. Na pesi biso no sombo tesika pezo mi bino bozolanda biso na ngonga bino ezo dépendre na ero bozotel la biso. Na bigela bandeko ya États-Unis Geta Makaya na Michel Chako, le boss des boss. On va déjà de moi pourquoi biso toza tongo toza moi. Merci na ndenge bozo sunga biso, merci na bandeko nyonso partout où vous soutenez la émission oyo. Partout vous soutenez la émission oyo. Je me aussi profiter à ko sala moi demande oyo. Toza na problème il y a caméra, moni caméra na biso biso toza la 3 émissions, toza la 3 caméras pardon, na émission mais tout mon c'est la 2 caméras et mon peu caméra mon corps tozo ça ma mususi a bien pénaté. Donc il sunga biso na message ndenge l'équipe boy bato bazana na préoccupation intervention rapide hein des boss comme Michel Chako hein tout ça pour sa caméra mususu les boss on a encore besoin d'autres micros micro mususu ya cravate ya sans fil et ça suspect bien parce que oya biso comme dire moi ko bêtiser donc babiloko to c'est la misala sur les autres bêtiser au monde que vous allez bien servir. Merci à bino so bozolanda biso na pesi mbote na batino so soutenir biso wana na moni Alain Pata mon poto ya kala Alain Pata et à maman grâce dit Pata na bébé na biso Bonita Pata. Merci pour vos soutiens et merci à le procureur Malik Bala, merci à Charles Visor, merci à Chansar Malonda. Merci à Patou Kiama. Merci aussi à celui qu'on appelle Jado Chikai. Hein? Lunda Soureza Lunda parce que Jado Chikai Aza na Lunda. Et puis na Lunda Kaga, na Bossane TP et boss Papitou Samba et à mauvais Sia Nongala. Sila Nongala. Mauvais Sila Nongala, merci pour vos soutiens. Charlène Ndombasi. Hein? La femme capable Charlène Ndombasi. Nazana Moutou. Mon plateau nanga o bino bolukaka o bino boyembaka mutu bolukaka yeyo. Il est à côté de moi Mobutu Sese Seko Buzubenga hein président bon dia ah au monde ani lisusu obi geza facilité yo leka na TV soko leki bo soko te bigeli kambo yali koyi akoyo leka pambate koya leka ka soki likambo yali so likambo ezate na baoleka te ati sa phase en information ya malamu ya koloba na bato bato batala biso bazala bazoba te toyeka na TV sengeli poka bamuno na TV non faut problème ezala po leka na TV on sait public ke likambo ezabo lokola problème eza yango ngai le lion de la tribu de Jida yango na leki elongo nzambe omoni ngana linga toke na biso netika moma lembe mais yomuzo kinanga diambangu teza kombola ngai comment on c'est andeni président Tati Maria Maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga King Aigle Nkoyi les lions de la tribu de Jida Kolo Yesu ah oh maman la combo yo longo sika nzambe comme sous yo le lion de la tribu de Jida c'est temps bando bondela na kombo Mobutu so pe mutabondeli na kombo ya le lion de la tribu de Jida so ki azaki na ba problème abiki ya un problème te ah nzamba linga ba doré na ba kombo nyonso. Merci président Mobutu Sese Seko et c'est ngo yamba yo na plateau na biso a biso to na fait ce passage obligé monde na lukio vraiment trop parce qu'il y a trop de rumeurs parce que assurer biso que aux après répondre moi ba question na biso nyonso naza penda après na ba question nyonso ya solo zano les nyonso tuna. Merci président Mobutu au sali déjà combien de temps en Angola na umeli est-ce que moi na 18 ans c'est moi na kokusika à 18 ans na umeli mboko ya solo ça peut ko déplacer ça ko beta tour mais tant yo ya mboka oyo na yebi ku tante okutana ni président et artiste comédien parce que c'est à vous de découvrir moi histoire vraie oyo okutaka bato bazalaka déjà pe awa o ba pasaka au pouvoir ndeto yo kaki siko yo reconnaîtra bango te depuis yo vanda na peso wana et puis bato mingi bandimaka pouvoir na yo te ozana bato yo est-ce que o reconnaître bato yo kutaka na pouvoir avant yo koma président artiste comédien Angola te donc nakolo bani ngai
au monde il faut la vérité. Oui, oui. Histoire va changer en côté. Même na classe au monde bana so bakoti banda bango na histoire po bana bayeba histoire izandeni voilà yango na lobaka place outi yo yebite bon place au kendo ebandeni ngata na ye na ngula kina kuta président boya ba comédie te ki ya ko voter te o comprendre yo komaka président ndenge nini kasa nazo kende voilà nga président na koma ya ba votanga na mitia te kinga moko na mitia président ba comédie na ngula non ba votanga to pasaki na ba élection bato ba tchaki bazalaki pe déjà ouais Bouba de Besse Diangenda Nzambe azalaki Christian Ndombasi azali aux États-Unis azali azalaki bazaki belé bazé belé avo palanka pe azalaki bazé belé baza penze belé et les gars une élection ngana bimi président ba comédien Angola Kovo abimi vice président OK Christian azalaki Soki na bosanité parce que ça fait longtemps Christian Azaki chargé à relations publiques. Na Matembele. Ah président Matembele boss mi gona obenge boss. Ah bon? Président Matembele ba Shaiba ba Shaiba de belé. Tomba pesio ba Neneti tomba pesio pouvoir wana était président artiste comédien au même maintenant na ba vota na ba vota était président artiste comédien président Mobutu photos à la sincère de Mobutu Kolobana les gens doivent comprendre quand même moi histoire si qu'on attend o ya mandat na yo ti lelo yo pour mémoire na idéologie à CCC ko do izalaka yo ti lelo ezaka ngabuso azade na ba vota papa na leka ki une élection oui vrai fort ndenge na tunio na leka ki une élection après na bimi voilà c'est ça là qui na mandaté ezaki 5 ans d'être solo laki 5 ans na 5 ans c'est mandat non ya 5 ans c'est si là qui te nazo continuer et si l'élection non autant que journaliste OK et aussi la tina maloba président Mobutu alongwe président Mobutu tolinga kete to sala ta mutualité mon club mon boy po ya umeli non obi que même président Mboka bato suba finga ke tolingi ete est-ce alongwa ka hein alongwa te président na biso Mboko to komia o ya zalaki vient na biso zedu bato mandolo bato lembié a umeli est-ce que balongola ki alega nani élection donc ti bata on a sali nazaka ka président yokana bisabi parce que si c'est ce qu'on a on organiser l'élection te yango moni balongola ka minu na makasi te siko minu nanga na simbi na moni ningani na simbi ningani tie longwe ngamo na moni ke non na umeli to le kana élection biso nyoso ba mikolo nyoso o to zalaka na ngola ya théâtre to pema to tikila tamba jeune basala bakamba biso parce que ba jeune bakoya ba respiration mususu asika batomboli arangola tolingi nini ar na biso angola ekeli boso mais olo bango ka te pour na flatterie to solo pena du fond de ton cœur talanga sina women na pouvoir ngoti na ngwa longola nga okoyoka kuna basali mo association moko boy okoyoka basali mo yoka na expliquer o basali association moko batie pe président na bango o kuna batie association moko boy batie pe président na bango mais eza association ya artiste comédien ya Angola te eza quoi ba mutualité eza quoi ba association moko ya WhatsApp eza quoi ba association yoka nga na zolo bozo katanga ipai c'est bon notre émission te kotika te biso za nazalaka so nazo exprimer likambo to nazo loba tika na continuer d'accord au moins association moko esalami kuna babimisi président Kingande o to chaboy mais président ya ba comédien Angola nanu ba tap mutute ponga moko le lion de la tribu de Juda Ali pe ba association na ba président wana na loba ba association jamais ko simba pozo tcha désordre oyoka na association na mutu asali o kuna zakane na kati association wana te omona o wana na o basali kuna o mususu azalaka kuna te ezo semer désordre nga président Mobutu Natali na ndenga bien respiration yi na bité tozo mema théâtre na Angola na désordre place désordre za nzamba linga te sikoyo tozo tcha liboke moko misuni to kotia na liboke to kangi liboke wana singa tozala ini na mikati ya mitema na biso yango moni to tikela ba jeune ba pesa candidature ya ba président ya ba comédien na Angola to leka na ba élection ndenge ba vota inga to sala remise et reprise na ngo organiser ba élection les ayo moko président non ezanga moko te avec ba
baninga nanga ba mikolo tozana nzambe buba de bese tozana baninga musu bazana ba voyage oh baza ba mikolo biso so to simba ma to passer ba élection wana ezaka nga moté. Mais êtes-vous vraiment conscient na mandat au nyonso ozaki nango pendant tout ces temps plus de 18 ans disons Nengo ozaki président ba 18 ans ndé na sai Angola. No sai Angola. Ah exactement 18 ans. Tolba plus de 12 ans. Oyo ozaki déjà président ba artiste comédien kasi kondo bi au déposé bien sûr. Mais yo moko tu te dis vraiment que mandat na yo rien n'a changé au contraire écoute sous bas des autres. Est-ce que tu reconnais ce parti wana? Oui, ça c'est vrai. Na ko boycotter ozolo baté. Voilà. Na mandat nanga ezaki bien. Tozo kende bien ba projet ki toko tozo kende. Et quand tu des ordres na biso moko. Des ordres ezaki na mamambongo. Babi o mela kabatu mbongo lo wali kamususu. Et pourtant Mobutu motema malamu na mbongo. Et pourtant président Mobutu motema malamu na mbongo. Nga simba mbongo te. Nga simba mbongo te. Nga pena makambo na za musika parce que na yebi pourquoi. Voilà. Le côté ya kambangu po ba kitisa muninga. Vérité ya kamalembe. Omoni na katanda kutoa ba parents. Mwana waka kufunda liboso. Papa nakolela. Ya wana beti ngai. Papa azana sagesse. Kote la ka to azolela wana. Faut tuna ya beti epo nani? Oyoka finga ki oyoka salaki boyoka salaki boyango na beti epo mbala sima sa elate. Ozo comprendre. Bato belé bakenda na makanisi ya mabe po nanga. Ba campagne na mabe. Président Mobutu alinga bata Congo te. Président Mobutu boy, président Mobutu boy. Jote président Mobutu azana souci ya arangolé ke liboso. Voilà. Nde nazo ba boba yebi. Président Mobutu azaki na souci a rekende liboso. Ngana zaka na molimo ta okabola. Ngaza na molimo osangisa. Siko nazalaka nini? Siko comment il y a molimo ya osangisa pourquoi? Pour le comment moi divisé Kazenga na Kilamba Cash. Rando wana mutaza la base na c'est président Mobutu. Te Kazenga na Kilamba Kiasi ezai divisé te. Et comment diviser? Et comment peut diviser te? Problème pourquoi matanga ezalaka? Pourquoi matanga ezalaki? Tout matanga ezalaka. Kilamba Cash, basai matanga na ndenge na bango. So organisation mo on appelle Kazenga sali matanga na ndenge na bango, sali pe organisation na ndenge na bango. Et ça déjà séparation parce que tout le monde a déjà une activité et belé au Kilamba Cash organise président Mobutu a présence té. OK. Bata Kazenga ba cha présence té. OK. Et ça déjà séparation. Sikoyo ngana za président. Oh ba vota voilà. Oh ya michate. Place azo sa matanga ba Holanda nani. Ngana za président eli na koki kozanga ko tia matanga te so ba collègue na biso to ba ndeko na biso ba kufi na Congo. Il faut na tia matanga. Président ko zanga ta activité moko boye. Yango na lakisaka ba rebelle que lion azakuna. Kolo likamba zakuna. Yango moni matanga na nga nyonso elekaka makasi. Ah, tout ça batanga monsieur les nazolo bana yo non. Kilamba Cash mais ya Kilamba Cash nazolo ba mabete. Ngala bana matanga na Kilamba Cash. C'est là. Makama matanga ngamu na banda. To banda ba bubana ba Javis Ndombasi to nyokwa ma. Oyebi songa mbeli to pesa ngo kombo imika. Makamu nyonso tanga azaki président ba comédien Angola to dosa na Kilamba Cash. So boyebi yango te. Siko tanga na ke vanda Mobutu akena Gwado eza lokola Kazenga. Tangu le lion de la tribu de Jida akena Kazenga na Gwado. Pona ni nakanda na ke vanda pamba te. Pona moni tozo tambola lisusu bien te. Poni campagne ya maloba mabe na kombo ya président Mobutu. Siko lokola naza mkoyi na nga ko samba mingi te. Lokola boza na raison boke na raison. Ba acte na misala nde elakisa bino. Siko so bango batie matanga. Nga pe ko ya funa tia matanga. Yango moni na lobite tozo bebisa ba jeune talent o bazo bima likolo ya ba division na biso. Voilà. Totika biloko. Et mutu nga séparation a mutu te. Mutu biso nyonso afuto zala ini to zala soudé to zala coincé et loko to soki nzamba kangi mutu amukila ro kabolangwa zate yango moto zolinga to zala ini po makambu etambola malamu ba makambo matanga ne za mi baleza esute po to zobimisa président eli na 2022 président ba comédien ngolo l'élection ezala organiser ndeni za pe na ba artiste msusu ya Kilamba Cash ba poser ba kabati wa candidature na bango et tout. Oui, et ça penda bien organisé parce que tout ça bon moko.
Kilamba Kias ekebimisa ba candidat na bango, Kazenga pe ekebimisa ba candidat na bango. OK. Biso nyonso tokoya kokutana après to bandi ko sala makambu ndenge zaka na ba élection ba président na kini. Ndepe to komemela bango parce que c'est événement moko ezala makasi. Yo za jana motema wana ya sincérité ya olobaki non na tiki pona tika ba jeune ba est-ce que et si au côté à contact na bateau yo reconnaître que bobebi c'est Arangola. De l'autre côté, à contact na bango, bo soigner na bino relation, baza d'accord na yo. Et là comme malamu mutu nyonso azaka d'accord. Angolais mboka ya temps. Toko benga na téléphone, toko ko kutana, toko ko solola. Mais si on peut te kutani te muninga pe so information na vision malamu. Kota na vision. Kota na vision. Donc naza sur mutu nyonso kota na vision o. Ezali kanisimo ka malamu. Buba de Besre Nzambe. Ayebi makambo yo Javis Ndombasa ayebi makambo mameme ayebi makambo mama Moyindo Moyindo Mado mwasa mbinga mwasa mwindo apakola te kama ya pamba apakola mwindo ebonga ba ayebi makambo yo donc na baningo bazalaki na province nde baye bakoti na bengo c'est ça voilà tolingi te bayaka koyebiso te ida malamu basangisaka vision mayele na yo yako bakisa mayele kingani yako bakisa po élection ile kamalamu yako telemela ko sala bo soko telemeli bato Mobutu place nkoyi awo yo chama nzaka bien Mobutu place nkoyi awo yo chama nzaka président bien parler oui na ninga kisasa na ninga mabete ba wenge otoyokaki ba guerre ba wenge et c'est sili na ngope et lo ni ne sila raté siko na lingi oza pena na motema wana ya bolingo ozo sabiso a aussi ça peut normalement ba guerre mike oza wana ba collègue no ba sien wana epa merci autour de question ma kasi yo maele merci obi ke na CP nao merci pour ba journaliste mingi ba poser la question te mingi ya pandi ma kolonga journaliste c'était banda français banda le banditi na suka mais vraiment c'est mignon dans na CP no makasi OK nga Mobutu vraiment nazo ba lelo na émission na yo voilà nazaka na problème na mutu te nazaka rankine te okokotsa micro penda na batu oya ba artiste nyonso voilà président Mobutu ka batumbola kae président Mobutu ka ba provoka kae omoni eloko malamu toki bokonzi ba wela ngo omoni mutu musupu azwa succès fa critique oya za leader OK siko soyo sangi maîtrise okepe obandi ko loba biloba loba ya azwi succès Ngaza na ranki na batute. Je t'aime candidat na ba lotanglo ba komba ba collègue nanga. OK. Sans problème. Bouba de Besre Nzambe. Carlos sans problème. Massamba. Carlos Massamba. Kutu na souhaita qui est boye madame Namboka. Donc bon retour au pays président. Donc sans problème. Nandi Soso. Liso Nzambe, Javis Ndomba c'est sans problème. Ezoka. Sans problème. Nazoke na mibali. Nani bidi bidi. Nano azaba comme belé milai mugondo sans problème Che Guevara mente sans problème kutu yeto zaine na réunion ya Kazenga tozo za na réunion ya Kazenga donc sans problème tout le monde ba collègue na nganyo sono beme ba banani comme président Matoko Jol nani président Matoko Jol nani nazolo ba mwasi nani président Matoko Jol oya mwasi nazo bosa na kombo na ye nani mais président Matoko Jol on est pénal nani tala ba awuti pe kozala na nini na lunda auto na lunda nani sacré mon voto même moral nani ususu si l'adoré mais si ta combo mama si la pardon donc tozé belé nanga ko mingi oyebi hein chéri mais président Matoko donc tozana bango ebelé parce que on a biso yo ko tsa na ranger na biso te s'il te plaît. Oh. Pardon papa nalinga ko fula mututé hein on les a question toza papa chef na mandoki na se ozali kamna nazala likamna mututé siko yo tuninga ba collègue oyo to na kuta to bandi musala kasi yo siko tangela nganga pe faina tangela ko ngana yebi ke na bango izande sika moi tindika chakal yango moni nalinga désordre te yango moni nalinga ka ordre lisanga bosangani et ça la ka bien nalinga bato te bazo sa ki rébellion avant na quoi moko bo sa ki rébellion nga penza les lions de la tribu de Juda ngate nalinga ben polité surtout voilà ar na biso eza ki impolité biso dika mas voilà yo kana expliquer na le loko baptiste mingi ba ibate biso za lokola ba pasteur voilà poto te yaka soki libala no ekufi to eboité
tango tala théâtre ah libala esaki bo mona papa na mama basani bazongani parce que autorité ya bolingo kuna libala au mona basani na matata basani bazongani biso tozo sala art il fallait art tozo sala to éduquer masi kana TVT pe na comportement na biso na te sozo comprendre voilà nga penzanga mobutu na linga ben polité na respectera leki peut respecter yaya na nga bongo impoli na zaka musika na ye nga penda vraiment ce que c'est émission na nga tu nga ba question matokozola avant problème na nga te tozali sanga nga kitsa motema ka sata so rankini ta na problème te na bandeko raisonner ba ninga mususu pona koma na point na ye ok problème na ba te na poye bozarane na kazenga tozali na kazenga vraiment toi na kazenga problème te mais na moi une actualité ok on est actualité yo simbate azam baza collègue ngali na ba poémité ozoko pa président Ngelingeli président Ngelingeli oyo apesa candidature pe ya nini ate anga bi président konga no ba polémique te voilà président moni susoza na wana Ngelingeli abe moni susoza na ngo keka bongo vieux sokoli konga no ba polémique te po oza mutaboboto wana pesa nga conseil yango mo tam susu yo kanisa ke na oboyo tanga komole te na raisonner collègue moko voilà na raisonner komole po tuna kinana nga problème na mututé. Ah, merci. Mais la candidature, on a eu un yoka qui est au PCT. Au yoka qui est en confirmation de président. Tu as bon déposé. Hein? Mais go déposé. Kasi tana ngweza to si ça m'a match. Merci. Match ça quand? Le 27 c'est ça journée na biso à théâtre. Journée internationale à théâtre. Journée wana mutinyo so théâtre. O akokota te okoyi batiki yo kidiba. Voilà. Ez événement moko ya makasi nane salamate mageze événement jour na biso à théâtre. Donc zo beta match kitoko kazenga na kilamba kiasi. Ko sangana elaksa bolingo. Après wana makambo sezo ya élection. Donc zo saka na actualité. Bande konanga makambo élection. Tia mutu. To bona biso muta finango. Ko wela kibo konti bo wela kasi pesa ti. Ba question ba retourner ne boma yo moko. Soza si ko tia polémique te pesa. Et loko to zo linga ba to lingi ba jeune. O na kwena yo ke ote na sepe na ngate ba tsa ba jeune. Boke tsa Ngelingeli, boke tsa Fande, boke tsa Kade, boke tsa nani. Oh, yuzo mona yo danze kasi pesa ti. Akonde balinga ki leader na mboko. Lokola yuzo linga mamango ya ngoyo pesa. Donc ozara président groupe président ba artiste comédien na ngola. Biso ba mikolo nyoso to fonga na biso motema. Biso ba mikolo tout ok na Sénat. OK. To tala iloko malamu. O ngana za mukolo, oza sage, tokende to tikira baleki. Et ça temps. Vraiment. Même il fallait le cette époque a fallu. Vraiment. Cette époque a biso wa wengete. Vraiment. Chaque chose a son temps. Laissons autant. Vraiment. Merci président Mobutu Seko. Merci pour na kozala vraiment na motema rofungwa maboye. C'est comme ça parce que en Angola vraiment vraiment le baké non Angola cimetière d'artistes parce que ba mikolo bato ba bandaki mabe. Yango siko en tête ya babiloko wana nyonso. Chef d'état-major yemoyo tozani na plateau alobi cesser les faits. Tout chamando qui naissait, tu peux cette opportunité na jeunesse. Bon, c'est un chef d'état-major, un maréchal. Maréchal. Comment est-ce que ça n'a pas bien, non bien. Un chef d'état-major. Côté kaka pouvoir, nous avons dit ça, batindika chakali. Kombo ndé. Ce que type mtu so comme ana mtu akokoma président wa suzina akokoma nepe maréchal. Soit c'est permis pesa. Ah wana fa futa ba mande belé na pesa ko. Wana ba mande belé. Pona zo biso muto ko matana podium. O to ko loba ba journaliste makasa mboko. Vraiment. Pour événement no eza ba journaliste makasi. Vraiment. Tous les journalistes internet, il y a télévision. Bango tout ba aux événements wana. Pe e ko zala direct à télévision. OK. Donc tout ça c'est loko moko boye. Oyebi mutu ka tanga ba journaliste ba ko tanga kombo na président ba comédien Angola mutu shish. Tanga matana podium. Baki moko na pesa ya ko na podium. Bozo wela tango kotonga no mutute ta yango yo ko critiquer no mutute azo pesa ta yango da oki pe na kazenga mabanga papesi mabanga pululu mabanga comédien patron Edingo ye papesi. OK. Vraiment merci na ba candidat nyonso candidat nyonso oyo baza na pour la élection na papa chéri moi je vous encourage Iggy papa chéri solo ba rimer il y a aussi Afande Madoda Afande Madoda na Ngelingeli il y a président Ngelingeli na président Ngelingeli président Kadé président Misgel na président Kadé na président Misgel papesi
On a selon présent Mobutu. Nalingaka émission ça la boye. Vraiment. Na sur émission les autres pesanga kande ke lukana panza mboka. Mais quoi émission zo ke ne sengo boko pe tozana biso na makamususu ya ba polémique ezana ngote. Oh makamba ko finga ezana ngo lisute to comme na biso bomoko. Oh ya ko lukira biso polémique. Président Mobutu, avant d'abord pour tisiko ozana on a pouvoir na yo. Avant d'abord au déposer pour au pesango muto a obima comme président. Maintenant, attend Oyo, initiative Oyo, bien sûr que l'artiste va recevoir un peu mais on a un groupe qui hein? Pardon, on va créer pays dans 4 pays. Que dites-vous, étant que leader Oyo Zanano sur place, pour un groupe Oyo, balingi tiba bima na likanisi Oyo malamu opofto tombola ari Angola. Papa, bandona bango ozala nini? Quelles sont les procédures étant que leader? Au Kanisi pour la Batouabongo parce que ce n'est pas tout le monde où on est d'accord. Non, parce que pour éviter, hein, moi, ma polémique, déjà. Au moins, le groupe où il y a Kosangana. Voilà. Nabaninga. Il y a une idée qui toque au boy. Et ça, groupe, moi, ils ont venu. C'est que tout le monde association ils ont la soutenir. Ils ont soutenu. Ezaka moko président totie yé moko na comité ko sala na batu na ko sala. Akoyeba nini akotambusa mboka. Na mwa ba nini tokopesa ba ke disait ba mandat na voilà. Oh ya kozwa. OK. D'être so na baninga. Ezo teka nyoso nga mtenga te to zana ba buba de bese. Oui biso ki zana ba to belé belé. Président, so il utiliser sagesse mo boité. Pour nous expliquer et là il faut présent place on a ça là pour un groupe pour conseiller pour s'intégrer bino ba mikolo ka bozana wana sur place et que beaucoup de sont bien moi ba ranking teze là au moni so il a décidé tant que président attend wana ya mandat na pour ba groupe wana oyo tom surtout ba artiste mo ba ngi ba saper lo na bango mo ba zana bango lingi na bango te ko s'adhérer à l'association Angola Mobimba yo nano boya biso ça to benda mupepe moko ya sika voilà o comprend biso za Angola to na Congo te tant to sala ka moi ba bere mo biso za Angola to na Congo te to même mupepe moko ya sika ozo comprendre biso na ba mikolo to za na ni to za soudé to za na bolingo to simbani biso na mikolo siko to tia baleki na te so comprendre voilà baleki o ya kokota tanga ko sala makamne gouvernement na ye mutu moko ta ko tcha ekali mokonza rane boy parce que dans o ya oloba kitoko boy pesa mena mutu nyonso te parce que être artiste il faut appeler un art de parler. Merci président Mobutu, nous chitons déjà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci d'être là. Match ça le 27 journée mondiale ya théâtre et banda RD et beta mana kazenga to na kilamba kiasi et beta mana kilamba kiasi. OK, kilamba kiasi ne boyamba bino nanu eza boy bata kazenga bakoya ko beta match na kilamba kiasi eza aller retour voilà soki to beti match ponga na kazenga so to beti kilamba kiasi OK po to gagner bango 2-0 so to gagner bango 2-0 to beti bango to tiebo to ka ba koti ba comment va na kazenga po ba yo ko beta retour na bango bazala kuna na kazenga donc to lingi loko moko tozo organiser un match moni polémique biso na ngona concurrence aboko tozo sepela moi santé zaki te moi za tombo za te tango yo ki ba makambo ba polémique ya kitoko boye ki ba polémique ya koswana vraiment donc kazenga ezo organiser loko moto tia le 27 on toya na deux autocar moko ya kazenga moko boyela on a konta kilamba kiasi basé belé kazenga pese belé to sali boye deux autocar ya vide wana ka yo ko memela batakilamba so ba poli peut-être ko bomba ngone stratégie so ba poli bango nyoso na ba yaya na bango na ba leki na bango na ba to bazo pesa candidature ki président bazo kota et sina zuli bango ba chambre na kuka ya kuka na Petrangol na Mabor na Ojaenda na Kikolo siko tabo okota na otoka tabo ya oya ningia fana na kuka afandi oya ningia fana na Ojaenda afandi oya ningia fana na Mabor afandi bango kilamba kiasi artiste oza su te po boyebo beta balete kanda na bopesi nkoi le lion de la tribu de Juda vous allez après 2 semaines bazala kaka kuna ta ba beti ba police su kuna wala su na luka méthode miso ba police kuna na ebite so na ko mema bango ki sase so ki wa pina so ebate so ki na ebite donc match FC beta makina butu oh vraiment ça match à 2-0 ouais tala kilamba kiasi baza ba mboloko voilà
koyalera nini misoni te baza bambolo ba simbili ki banini so koyazanzala donc pour te lier bango et ba tona pe ezaka rapide papa ba kotela motoka ba keni bang. Merci. Donc, ils sont tous avant les artistes et comédiens le 27 mars. Hein? Nous sommes clôturés, mois de la femme, le 27, journée internationale de théâtre. Nous sommes surtout à la Wana, tout betamba, les namois de mots, loisirs, ni à la kaka. Après, mambo yo sale mes salami, tu fêter bisonioso, d'assina lobakiango. Ou az artiste et comédien, azan na 17 ans, dans le monde art. Ou azan na 12 ans, dans le monde art. Ou azan na 5 ans, dans le monde art. Donc, jour on est jour et anniversaire naïe. Donc, artiste, je fêter anniversaire naïe na temps où il y a banda théâtre. Parce que c'est la journée internationale. Et c'est la journée le 27. Quelle est la journée bongo? Yo penda o que le boya ko sangana baninga bazo préparer babiloka kitoko. Ozandoki pour muto asala ka théâtre. Alela art naïe. O boya baninga poani. O boya baninga poani. En tout cas muto ya ko boya to sangana. Ezo kwa hotel melaye, bidibidi à hotel melaye, je t'aime quand il a hotel melaye, ma Karmasi Carlos à hotel melaye. Président Bouba Nzambe à hotel melaye. Oui, le salinga bien, le salinga bien. C'est ça que il est dans CPI. N'est pas dans CPI, tu vas CPI na palais. Pour le moment le membre bazara nango. C'est comme si baguerre non comme le roi maintenant président Carlos. Tenga za na problème na batuté. Nga weza kande na problème na batuté. OK, merci. Vraiment ça peut déjà na mboka. Na benga qui na yamba qui est tout est en rendez-vous dimanche donc na résidence na ye. Merci président Carlos Massamba de retour vraiment na mboka. Soyez les bienvenus aux mboka na yo. Oyebi baba ironyoso, oyebi quartier nyoso, oyebi angola, oyebi artiste comédien pe nyoso. To yambi yo vraiment na bolingo nyoso. Merci président Mobutu. Il y a répondre à une invitation à Bisso. Je crois bien que ceux qui, avant tout qui est déjà dans la préparation de l'élection, aujourd'hui, il y a sur le plateau pour tout mais un peu sur le détail, il y a un calendrier, il y a un camona et kotamola. Tout comme nous avons sur souka tout le micro, comme ça, on peut savoir ma dédicace, n'ingizala kaka na bato balinga kayo. Merci. Na bandina nous na maman nanga Béatrice o abota le lion de la tribu de Jida. Kombo nanga tam sous une émission na yo ozala batu bayi ba kombo nanga ona bota mwana ngo po batu babika Mobutu pona linga ko mingi ngona obisa kombo nanga merci kombo nanga Tati Maria ngamaba salada wana kombo oyo yangai na pesi na mama nanga imbote magena kufela papa ma Béatrice na pesi mbote na pesi ba leki nanga nyonso ba Sandrine salada moi si toko matame kotaka na pesi mbote na beau frère nanga na pesi merveille suka na biso merveille salada mbote na pesi Eli Boka artiste makasi na Congo courage na musala créativité ka rebelle complexe na mutute za l'esprit ya na yo mais respect na batukuti musala etambola na pesi famille sa Daniel Sombote na pesi boss Joël Kangaba ambassadeur po chez zanga mbongo te merci place oza boss Wata Trakayo Lufu Angola mutazana dima pangu na kini futo respecter na pesi mbote place ozali na pesi mbote océan maya munene ebale mit mbote place ozali yoza ngai leki esprit kaka oyebi toujours na pesi ba bandeko ebele o msuna tangi komote boze belé je sona bando tanga bo titre lala bo comprendre pe biso ba artiste donc na pesi pena mbote ebele na ko bossa na pete quand même sona pesi mamata osileka wana place mokonza vandaka wana place mokonza lalaka place alambela ngai na pesi mama ilali somo mbote mama bobila dawa place oza PDG Pichu Luzemba na bosani ote pipi na ngindu mobala chocolat esthétique à volant na CP na yo taka pipi na pesi nga cara rouge kalate tant sur le 27 na waya nango merci bino ba bossi vraiment na sengi ba on atangi kombo na ba petre nyonso ya kilamba kiasi ba petre nyonso akazenga c'est qui didi président Mutombo boyebi bino bo za na élection pour tout ça l'événement mo makasi vient na biso ngwati Sébastien na otiko na obosa no TV junior yo yebi na okota kuna merci yo yebi na okota kuna émission na biso ekendaka boye ngape na profiter na pesa mote na Igelola pesa mbote na Igelola en direct de Congolaise formateur ya ba mogroso ezala papi seke pardon na pesi bana na ngai mbote baba papa boka biso na émission te bana nga nyonso na pesi no mbote basi kitoko
mbote na pesi ba artiste nyonso na pesi pe ba président o bazo pesa candidature ya ki président na ko zangelo ko na te po ezo zanga esengo na pesi no mbote place bozali na pesi ba mbote na ba artiste ka zenga na kilamba kiasi merci ngape na bakisi mbote et pas ya formateur ya ba mogroso papi seke na pesi autorité morale Rafiongo mbote na pesi mbote na maître Bolozi Ochalwanda liebo Iboule Zanga Souka mbote la pesi mbote pa ya César Bilele mon ami qui me suit en direct des Congolaises ya Patima Mboulou Koudire qui ratarate la pesi mbote nangai lisusu et pa ya Tati Fingila mon ami et Tosha Flash la pesi mbote et pa ya le procureur Malik Bala les Diouf Noirs na maman Chidel Bala la pesi mbote pa ya Eloi Kanza la pesi mbote pa mon vieux Mao Mondo Vigeorge Congolaise la pesi mbote nangai lisusu et pa ya Ige Masamba Moshara merci pour vos soutiens na PCP sur mbote et pas ya moi nangai richesse Shimba fils à papa et aussi à ma princesse Edwin Kolua ma samba et aussi à ma femme Elisabeth Timba Kolua qui nous suit en direct qui a Viana Villa de Viana et pourquoi pas aussi dépenser à Karini Pedro il y a Rachi Vakanda en direct de la Suisse et aussi il y a Papi Kolua et il y a Nicole Kolua merci Bozake Belé à Kolanda Biso mando grand abraço Sion Reyo T Dario Reyo je l'apprécie ma beauté et Sika Pesio Amio et toute l'équipe technique n'a pas de beauté n'a pas de groupe Strela de Art Kalaté bon lancé déjà film Pecado sur le marché na ngai pe na pesa mbote na réalisateur na CP na Mubala Pembe Laton ingénieur Steve Vita Ayaminga Makasi c'est voilà Vita na pesa mbote na koko bossa na tina pesa mbote na bossi Dode Shalina Kisi patron mwana mukira ba mbongo lebo kile motema mabete général Mbunza Shalina na lakakio molitango oyo keloko mwana lobeate bote na bango les grands Gérard le grand Jérôme t'a remplacé Iracho Bananenga Ngola Elkam Kalema merci Bambo Tenayo les grands Gérard na pesa pe mbote nanga na muto babengaka le boss de boss Alex Fumos hymne national Alain Pata la bengo 3 fois souviens-toi de moi et aussi à maman Gracia dit Pata na bébé na biso bonita Pata merci botikali malam l'émission na bino totikali tokutani mbala sima na référence ta o adresse oyo ciao